Bonjour, bonsoir, Nabayanga. Bambote Bele, Balosako. Mbote na vie Zoronanga, na monyo za na paroza ko enjoy, mais on me mis cheval blanc des à la raté. Il faut que ne peine pas ce là. Bambote pas ma copine bébé Mujinga, Esika Zali. C'est une fille bien, ma copine Banda 2000, Banda 91. Toi, ma copine, en tout cas, c'est une fille bien. Nanga Kaye. Bambote Bele, Esika Zali, na Libotana, avec sa petite famille. Bambote la famille nangai na batu nyonso oyanga balinga ngo balanda. En tout cas nzamba pambola bino nzamba za na biso. Nengana solana un point ya mwana mwasi azulu ba makambo ya Peniel. Sylvie Kalombo. Yeah, Sylvie Kalombo. Yvette Kalombo. Nengana sola lelo pona ye. Mamanga na ye lelo poto sola ngai na yo. Ozale ke pananga. Oui, j'ai admis, aux allées que pananga. Mais là, il y a un conseil, mon attaque yaya, tout qui peut que maman, n'a pas nos potes sur l'angano yaya. O exagéré na kombo moi na muninga, ils allaient rappeler bon moté. Muninga na moi si mutabota qui penyel. Ce qui mutakanga milo na mukili, pona moi na okara oyo bota, oko sepela na ngote ya, eko salo passe, mais pourquoi moi nanga, batu bazo kanga manae, pourquoi moi nanga, batu bazo lo belaye boye mikolonyaso, eko salo passe, eko soyo. Ndenge ko soyo. N'enge pe maman ya Peniel et so soyez. Peut-être c'est pas une femme forte. Pour bima pe lobanayo, peut-être azo kokate. Mais yaya o exagéré. Tongo et comme le roi cure, oza kira malaria Peniel le veloroni. Na tongo Peniel. Na midi Peniel. Tio lalaka Peniel asalioni ni yaya. Tout ça quand même na respect parce que bandeko na biso. Abote bino bana mi balé na kacha famille. Bana mi balé. Je me pose un peu de questions. Pourquoi est Mike azo le belo côté azo tika kaoka kota nga komba penye na ndenga mabe mikolonyaso. Ozali kangu ya Mike ou bien ozali ndeko ya Mike. Po bandeko ya ye moko Mike ba oleka te basala makambo yozo sala wana. Obi bango nde mutu ba otinda otoyebi pete. Po bandeko na ye moko ata mutu moko tazu kuracha sala makambo yozo loba. Mutu moko tazali kaka yo cousine. Ponga bana mama leki na ngai bana mama kulutu na ngai bana noko na nga na benga ka bango nde ba leki na nga na benga ba mba cousine te. Soki na komi ko benga mutu cousine donc akomi mom vous comprenez que match long. Mambo sana eza kitoko te ya. Makambo sala eza kitoko te komi ngai bandeko na ngai. Okokanga mana Peniel bongo te amona muninga te. O ayebi kolamba te ata pondu ayebi kolamba te eloko ayebi makasi. Et ça que internet. Mais oui, on dit ça netini. A obimi na Kinshasa na âge à 3 ans. A komi na poto, a vandi na poto, a koli na poto. On dit ça la netini. To ça la bande belé ba âge wana, ba ibola mbata. Ba zela ka mama ba mtalamba. Et ça faute na ite ça faute ba parents. Ba la kisa ke kolamba te. Tika mona batu na kombo na munoko ya bazo bengo ndoki pona bongo. Ko kasa te ba bengo ndoki pona likamususu be ba ochola yo. Ou bien bazo kumisa o non. Yaya to bato jalousie ba kasi to benga ba ndoki. Motema mabe soki leki okomi ndoki na miso bato soko yebite. Tango ozondima ke wi na zandoki ndenge balobi ke na zandoki. Wi nga na kondima pe ozandoki po eta dami na oyo mto yebi na babitidi bizaleli oyo zo salela biso na internet. To bengo ndoki yaya. To ko bengo ndoki oki kondima biloko bindimela ni mwanzate. Kwa kindokezelo ko bato basaka na ba jete. Batu wakele kutu ko bunda po esambaka na tribunal te. Na kindo kia moto. Eza nini problème na eza nini? Soka yeba ikolamba pondu te. Pona courage ozozwa wana. Pona la kiseke ninga olamba pondu te. Pona la kiseke te ndeko mwasi yakana. Omoni pondu ndenge za boya. Eza pasite. Zwa pondu yo tia na nzungu. Zwa mai tia matungulu, tia ndembi, tia poiro, tia mbisa okaka, tia boy, tia mafuta. Allez, zipa nzungu na okanga. Moi, moi, akoyeba. Elle va apprendre que l'homme est à volonté. Atanga on a oso na bino boinga koko bonne na oso na bino. Neba yolamba pondu no kite. Tango na koma na poto na saki bo je fais ça. Ando tato mesa na pondu. Tozanga ka jamais nzunga pondu ezanga na ndako te. Tozanga ka na pondu fo ezala ta eloko musuba olamba mais pondu ezala. Donc to mesa na pondu nga na kola na pondu. Nourriture préférée na nga pondu na loso. Mais neba yokolamba ngote. Na yeba ikolamba pondu te. Nasala pondu bo ebi makasi. Nazongisa bo ebi makasi ngai.
Mais pondu nazomuna na ndako kuna balamba kaka bachaka wa ebimi kitoko neni yangi ko makama kasi. Na Paris balaksenga kolamba pondu, na Londres balaksenga kolamba pondu. De loso na lambi pondu, mun okosenga ngata olambi pondu nazoya ndenge nakoma. Nazoya nazotela nga pondu na bolko na kocha. Nakoma lelo kolamba pondu vraiment na esengo na motema. Nakoma koyeba kolamba na zaki na leki moto vana na ndako moko. Leki aye na ndako to vanda repa na ngai. Wana na ndako ba foyer si que vous appelez en France. Ngana zova na social. So ina lambi leki alingo lia biloko na te. A préféré ne kuta so maneta ba kebab ba makudo ba KFC. Ne biloko yaya lambi azo kango elengiti. Suka nango azoki courage abite yaya tika ngana lambaka. Tika ngana lambaka. Nga ngyo lambaka bi tika ngana lambaka yaya. Otala kaninge nazo lamba. Nakomi kolanda ndenga lambaka ti lelo biloko la lambaka. Nakomi komisa te po mta mikomisa ka te ke na lambaka kitoko bi na lambaka mabe. Mais ce que je vous dis est vrai. Kala nazaye ko ba kolamba te melo nakoma kolamba kitoko. Bato bakoma ko sepela ndenga na lambaka. D'où il fallait qu'est-ce qu'il fallait faire? Tango moni moi sande kono po beti tolo ke moi sande kono. Pono la kise ki kolamba te. Courage ozozwa wana ya ko makambo na ezanga tina. Ozwa ki angote pona ko lakisa muninga kolamba te pona ni. Ok, tri musika te ça trop le ma chérie. Ya kolobake. Mama ya mwana mwasa na kutu avant bala. Azayi kutu kolobisa ete. Ya. Pani ko ba bloko ezanga tina. Loko nyoka ngendo kipaza kolobisa nani mwana na ete. Ngala kangendo kite na evite batu msubo mekani ko analyser yango. Mama boy kolobisa mwana na ye tango abala ki. Ela kisini. Mama boy kinde mobali ndeko wana oyo zobeta tolo wana soki pe likango no to ebisu te. Comment il s'appelle? Mike Kalambai. Mama boya kinde Mike Kalambai soko yeba kite yoka. Aboya kinde Mike Kalambai na bavanti oyo mama yoka oyo amona. Nana ngwa yebite ke Mike Kalambai ngaki no bala mwana ya nani ya mama Olangi me bala kete. Apesa ki ba makamne bele atika kai. Entre temps bazali ko bima. Donc la fiancée na nana ngwa yebi yangote. Mokili mombe bi solo na soko yebite. Yonde peto doza na retard. Soki mama ona yebi bongo, mama nini akolinga ki mwana mbala zo ko bala mwana na ngale musaza mama mabe. E nani mobali mabe. Mama moko akolinga ngote, ta muso ebiseki mwana boy koyoka. Ta muso ebiseki mwana na ngila nga relation sous na mwana mbala te tika. Ne biso bana toza ba in love, toza to komi ya ba amoureuse. To mona ke so elokote. Ata bazo bisa oke non. E suko zo kende mobali ngo aza mabe. Okondima te, okoyoka te. Okoyoka te. C'est sûr maman na kangisa ki mwana na ennemi na angle wana. Na angle yo ngebe mela biso na internet te maman na boye kolobisa mwana na. Dopona yo maman na boye kolobisa ya zaki ndoki. Nde on ngebe biso. Ya obule mabe obeti mabende ko mwasi. Oza okenango trop loin. La femme de ton frère. Poni ni frère wana zo benga ta ote yaka na. Pona nini ozo sisa bo moto ya mwasi na ngande ngona internet. Pona nini azali quand même mwasi oyo na balaki to boti ne bana mibale e bongo lelo soki makambo ebongwani eki bazongani tu feras quoi ou tu diras quoi so za na projet ya kozwa mwasi opesa ndeko no mobile ebe salela pesa ye azape na mwasi mususu ko bakisele mususu loko atonda kate kene na ye esa longo problème te tika penyel s'il te plaît tika penyel. Yona camarade non de bosala na e comme midi tongo pourquoi bozo sala kaka penyel. Mama ne aboye kolobise. So what so mama aboye kolobise mona yo kakate. Biso so tokangisa ka bala binemiti. Ata kutule ki so kazo katina kangise demi. Ezanini. Ndeko mwasi. Luka osala be mission bele okiko sala ndeko. Toi to yebi ote obimika na makama penyel oninyo kanga manango nyo tikate. Kende na bazandu bona be mission bele okosala na zata na kitasa nazo kazo makamna ya kanango awa. Kuluna ingi kosila te. Me yibi boni ba yibaki na quartier na bino. Lobela bango. Basi bazo konga ba mibali na bakisi. Mibali ba chance to sila. Pourtant okanga mbai na kisi. Ozo bate ko pesi mobali poisse. Lobela we monsieur zatale bele. Toi na makambo ebele ya koloba yaya. Toi vraiment na makambo ebele ya kosala. Tika makambo osala. S'il te plaît tika ngo eza kitoko te. Ese pesa nango sungu te makambo loba na ese pesa ngo suba te. Tika babenga kinga ngalinga ikutu kosala makambo te babimene no tika omwana mwana mwasa te bozo banga yo be bobanga ite ngano to bango te tozo kamwa nde yo
yango na ye koyebisa oke tika musala ozosala wana eza kitoko te luka musala luka vraiment musala ya kitoko bato bakosepela na ona ndenge okobima na musala ya kitoko koya awa te olandela biso bamakambo kaka oyo leka oyo bato bakangamaka nango ya barando ezanga ntina ezala vraiment na sens te koya awa te koyebisaka biso ke moto ayebi koloba français te yo oleki koloba français eza langue ona eza complexe français eza nango langue anglais mpe eza langue français na anglais wana soko oyebi yango elakisi te ke ti intelligente non intelligence eza yango te wana eza langue soko ovandi nango olobaka yango mingi otangi esika ozalaki yaya okoloba langue na okitoko mais lobi intelligence te po makambo osala vraiment yebisanga neti nga na odute na intelligence nao ozangi vraiment émission ya kosala ça je te dis ozangi émission bambote na bino nyonso esika bozali nzamba pambola biso nzamba azala na biso toujours na bonzambe Yvette Kalombo tika mwana bato aza ya bato moninga mwasi mutabotaki tika kombo na ye na bonzambe toujours to partager po na mutu fo ayeba ke mutema mabe jalousie ekoma kindoki kindoki ezaka ate dododo te kindoki ya makambo ebele ntema mabe wana koluka ka ko jalousaka bato ko mutema mabe ya bato for what landa na vie na ndenge ekelaka ndenge nzambe akopesa pema o ndenge opesa o sengaka merci nzambe osambi soki okepa opesa pe loba nzambe eza problème te nangi bino mingi je vous love beaucoup vieux oro nanga en tout cas enjoy maintenant continuer kitoko bayanga banso ska bozali ba bizu ebele nzamba pambola bino moko na moko je vous aime beaucoup bye.